Ma mission TV, le miroir du monde. Fayulu ayé na poto, odi apese meeting te. Abandi ko bina bibina bina. Nakobi ko bina bina, abandi ko bina partout. Conseil de famille déjà na poto. Puisque Fayulu aké ko fongote. OK, tu par exemple. Mais ce qu'on a mon bimba lokolo wana tempo na kofinga ma. Ça montre déjà l'éducation. Nasi na lobina yeke atika libongo na ye kuna na mbandaka. Ba mama ya mbisi bazo ya chaque matin na ba piro bazo zanga chef wa parking na libongo. Azonga libongo nene mandaka ezozela ezozanga ye tala biloko na poto bakomi koya bainje bazoyawa baki koso bandako na bakinkole bazomi baconcession baki koso bakoko na baku bayi na bango bazwi bandako na biso bavandi mabele na biso yo ovandi na poto okoriske boye après 10 ans bokuti awa bachinois baso bazungu leyo mobimba si bazwi kisasa mobimba lelo jomi longo na sali bana bakanga maison Schengen na pouvoir akala tofongoli maison Schengen La coalition. donc fongoli yango mais basakolo bakanga yango mais soki Félix aza président ya pakoti ya protocole ndenge basolo maison Schengen non foma te basalaka nzela tala lelo tokomi bazosalaka meme nzela Na Kabila pasali banzela. asali nzela nini Zakari akendeki kuna asili na film nakobeta film Zakari asali 5 ans abeteki film nene bana poto chatumba kwe kisasa elengi na poto na kotoka boye te nzambe mpona toka boye fona kende hôpital bakibingaki so mpona toko mais awa nazotoka na moya ya nzambe elengi eza na moko elengi nakoti nano sade te namoni elengi kozala na sade mpo na biso nazoganga bana poto ambiance oyo kozwa yango te nasalaka tasa tokoti mpe na basale toganye 1-0 pa qualifie Félix Tshisekedi na tika kamere ngai chatumba nakotournaka na bakasho soki nakotika congolais oyo batie na kasho par chinois, par indien, par japonais, pour na badouane ya mboka oyo nakoyebi sa bakongole tokosala révolution taninga bakongole batourne ngai elingi oyo na poto kozwa ngo te elingi ya boye namoni bilongi ya bandeko na nga boye okomi na ngwapa bokanga kaka mwana kombo na nga nani kombo na nga nani kombo na nga nani chatumba 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 chatumba. Ma mission TV, le miroir du monde. En direct de Kinshasa, Ma Mission TV, votre chaîne d'information en temps réel. Bibi Kapinga à la présentation de cette belle émission que vous aimez beaucoup, qui vous informe, qui vous instruit. Et aujourd'hui pour vous, nous allons recevoir un monsieur fraîchement à Outipoto, Tolobango Bongo, fraîchement de l'Europe, un diaspora. Oyo ameki ko s'engager, c'est-à-dire ndenge bato nyonso bazali ko banga en air avec monsieur Kalev. Ya lobite ngana osé, ngana kiti Kinshasa, pour ezalaki soki okomi Kinshasa GI depuis les États-Unis d'Amérique, il peut me dire quelque chose. Parce que ce qui Kinshasa, il faut battre là nous comme dans la liste. Lui, il a osé, il est arrivé à Kinshasa. Le monsieur en question, vous le connaissez, vous l'aimez beaucoup. Bosenga Kingana Yambela Binoye, voilà pourquoi on a quitté Nassé, Yamoy Oyolelo pour Kena Zela Binoye. Il parle bien, Saint-Bishop, on l'appelle Chatumbawe, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Je vais d'abord vous saluer pour le courage. Merci. Merci Bibi Kapinga. On vous salue d'abord pour le courage, comment que vous avez osé. Est-ce qu'il y a eu l'organisation oh bah checker en place balobité to meka kota na ndenge ni toko sala poto meka na ko benga diaspora oh moko poto pesa tango sous impression ya malamu na libanda moko. Non, aucune organisation, j'ai seulement pris la résolution de rentrer dans mon pays parce que pas seulement vite nous avons eu le pouvoir, c'est notre pouvoir, c'est le pouvoir du peuple congolais. Nous avons, moi je suis l'héritier spirituel de Vital Kamerhe Lwakani Niniking. Je suis le représentant direct de Vital Kamerhe sur le plan international et mondial. Alors je parle de Vital Kamerhe nuit et jour. Alors nous avons été en campagne, on a voulu nous dribbler par la bande de malfaiteurs, de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Memba, de Fayulu, de Mouzito et de Freddy Matungulu. Ils nous ont dribblés, ils ont voulu notre mort. Ils ont voulu tuer Tshisekedi, Félix et Vital Kamerhe à Genève. Mais heureusement, on était là dans les collimateurs. Ils se sont sauvés de justesse. Nous nous sommes retrouvés à Nairobi. Nous avons conclu notre alliance, un accord qui a fait que Félix Tshisekedi est présent et Vital Kamerhe directeur du cabinet. Mais il était dit dans notre accord que Vital Kamerhe, Premier ministre,
Mais comme le gouvernement n'est pas encore en place, Vital Kamerhe est directeur du cabinet de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi Kalev ne pouvait pas résister dans ses voies. C'est un vent d'alternance. Nous avons lutté pour l'alternance depuis plusieurs années. Alors je peux prendre seulement peut-être la référence depuis 2011 jusqu'à ce jour. Nous avons lutté pour l'alternance. Aujourd'hui, nous l'avons eu. Une alternance démocratique et pacifique. Et Félix Tshisekedi a fait la déclaration quand il est arrivé au Kenya. Il a dit toute la diaspora en général, des Congolais en particulier, ce n'est plus le temps d'aller mourir dans les océans, dans les mers, d'aller être au service comme des esclaves en Europe et partout dans la diaspora. Revenez dans votre pays, il y a de la place pour tous les Congolais. Et Congolais de la diaspora, je suis votre chatouma charismatique, l'homme internet, bishop charismatique, la bouche autorisée de Vital Kamerhe, l'héritier spirituel. Je suis Akin. Awa nazanga ta Kisasa. Botala moi ningezo betanga elengi. Kisasa zene elengi moko. Tala nazongi pa na biso. Nazei pa na biso. Na kine pa na biso botanga yi awa na kola ne grandi akananga mais adopté na changu. Bana changu naza déjà na kati atene nazo na changu kuna na changu. Je suis adopté là-bas mais awa toza na Gombe. Ba chanter botala chanter binomoko. Kisasa chanter za wenze. Côté na côté ba kotonga. Fachi vite musala moko izo soba na kini ya grave bana poto tala bako se binote ke o Kalev aza kuna okiti bakangio makambo kanga mutu apoto za susute bakanga mutu moko apoto te na Kisasa bafongoli je efungwami elenge tala erodo abengo trahison balobi osali trahison na bandeko na ya diaspora parce que bato bazo ba trahison na poto baza bato babuma bato na kini mingi bato basala na poto babuma bato bateka mapango ya famille akenda bandeko ne baza koyenga basala place akona te akoso bango totiki lupango soki na kekini na kozongisa 4 mapango mais depuis akeki poto musala ezate akomi kobeta bato kobunda bato sikoyo ayiko nakoma nga combattant pour justifier que nakoyela kini te puisque naza combattant kombo nanga eza na aéroport kombo ya mutu moko ya poto na aéroport moko eza te ata okiti na bichingobina kombo na eza te okiti na kiti na njili na kiti bayambi ngai bien sans problème tuni atanga te ko chatumba likamuni mutu moko atuninga te mais soki bako tanga na fachi vite bongo bandeko kwa babokechu par exemple ya finga batu nyonso atelemela batu nyonso bozala mais soko zomeli tata mobimba lokolo wana tempo na kofinga batu ça montre déjà l'éducation na sina lobi na yeke atika libongo na ye kuna na mbandaka ba mama ya mbisi bazo ya chaque matin na ba pirogue bazo zanga chef wa parking na libongo azonga libongo ne na mbandaka ezozela ezozanga ye ayena libongo na mbandaka abanda ko recruter ba mbongo ya ba taxe akosaka batu na Belgique te ke o ngai bakanga na aéroport ranjiri bazo kanga moto tala nazana kata chantier botala chantier mboka ngo ba chantier za wenze côté tout kala te musala ezokota mpona congolais nyonso akozo musala makambo nzala d'abord na septembre bana bakota classe gratuite awa na kini classe gratuite na ina kina kotambola bakokanga so mutu ozoleka boye okuti policier akangi yo bapolicier bazokanga so batu te ndenge ezalaka boye eliki bakangi yo nazobe nasaka ta moi na kini bokita diaspora je efungwami tofungoli nde je tofungoli je mais sika ba congolais yo lobi bofungoli je mais kuna pe na poto ba musicien biso atofungoli je efungwami yo yeda Kinshasa oniati makolo na aéroport bakangio te sika ba musicien bazoloba bofungola PG oyebi te ke kuna concert bandi fayulu ake kosala concert na poto fayulu aye na poto odi apesa meeting te abandi kobina bibina nakomi kobina bibina abandi kobina partout concert efungwami déjà na poto puisque Fayulu a quelque chose. Au début de ce meeting, il y a une élection qui a une cour constitutionnelle, c'est une preuve à préciter. Après, c'est preuve. Si vous avez une preuve na BBC, na TV5, na France 24, c'est preuve na cour constitutionnelle à préciter qu'on a tout le podium maloba, azoloba, abandi kobina. Il y a un tout fond de musique na poto, déjà puisque Fayulu a quelque chose na poto, abandi kobina. Siko ba combattant combien obino bozaina bango opena baza ko représenter en fait ozo baso sens wana te ya combat non, combat na poto na silisi yango ekufa
tuna mutu yosi ya Oyo poto lié bango ba lié te. na lié iloko mutu te na yawo na compte a congolais na zongi pa na biso mutu moko abenga yawa te mutu moko adesinga te na zongi pa na biso awa na Congo mboka oyo eza ya congolais eza mboka kimbangu mboka oyo eza mboka Mobutu mboka eza mboka Kasavubu mboka oyo eza mboka Lumumba Congolais nyonso aza na droit na mboka oyo asala alia akende musala makambo kozongisa Congolais na nsima bazwa indien bazwa chinois tala bino bana poto bakomi koya ba indien bazoyawa baki koso bandako na bakinkole bazumi baconcession baki koso bakoko na baku bayi na bango bazwi bandako na biso bavandi mabele na biso yo vandi na poto okoriske boye après 10 ans bokuti awa bachinois basi bazwi leyo mobimba si bazwi kisasa mobimba bozonga déjà tokende kosala bilanga ngai na yawa nasala bilanga nakombo na balabala nalobi te kaoyo natanga na poto nakozala na biro soki bopesaka mosala biro bapesa mais soki bovanda na mosala na bino ngai nakokombolaka balabala nakobongisaka wenze mosala yini nasungulaka batoilette mosala ye nazongila na kini yo objectif to projet oyo ye nango o Congolais roki komi lobeleke te to soutenir Pecha Tumba na likambo oyo ye nango pene ko présenter na kati ya neti 100 jours par exemple na encourager ba Congolais bazotela ngai ke kuna na poto to saka musala ni to sokola bibembe to komuna ka balabala mais na salaire nini bako sote salaire on sala ni ezalaka nini eza salaire rien du tout rien yebisa ngai soki tobeti no kamera awa nabi lakisanga ndako mwana poto atonga wiza te yo potonga te natonga wapi tokina poto tonyokomi mukongo nyonso ekofi komemaka bakoko tozala bakoko na Kongo te pourquoi totika bakoko na biso tomemaka bango te na bagrandmere na biso tomeka bango te tokende komekaka bakoko bamindele mukongo kufa totelema na bamagasin mukongo kufa makambo oyo esili na poto bozonga kotoyo tala faci vite mboka ekomi na kimia Congolais nyonso awa bozonga na mboka na bino totonga mboka oyo yango message nazopesa Congolais toya kotonga na septembre bana bakote classe ofele soki bakokisi te toyisaka Congolais batata oyo baloboki na biso classe ekosala ofele totemela bango totemeli bango mais est-ce que bazoloba ke bakombata bakabwani tokabwani mpona nini tokomi na ka mibale moyibi moko aza na poto komoni Moïse Katumbi moyibi moko aza na poto komoni Fragi Matongulu moyibi moko aza na poto komoni Jean-Pierre Mbemba baye kokotisa eni ya tribalisme ngai naza moluba bandeko na ngai ya basi babale bato bandunu toyibi makambo ya tribalisme mbutu akufela mboka oyo tata boko mama boko mbutu akufela yango siko bino boso ko kobono biso na kimukolo boye j'ai 51 ans nako mokobona muto bandundu ko ennemi na ngai bandundu kutaka usana ennemi na ngai te nde discours so bita mana poto bakabona biso na bato bandundu toko kabona mukolo moko te mungala sande kunanga musone sande kunanga muto bandundu sande kunanga to sangana na mboko oyo soko tuni kinwa ibi makamona te ya muto bandundu ya mungala ya mukongo kinwa ibi makamona te kinwa tunaka mutu te ko sa mutu api mais na poto lele komi makasi oneki boy yosa moto ekolo nini olandi utali sima moto aza sima Moïse Katumbi moto aza sima Fayulu yango nde nazongi na uti kuna alobi yango eza na discours eza na meeting alobi ke tolingi tozwa rébellion tosala rébellion ekuita na Congo bainvestisseur baya te bazolingi kaka bacongolais oyo bakoma ba 50 ans baza na bandoko baparent babali te baboti te boya lisusu kosala guerre awa boboma bainnocent makamoni kusalema lisusu te Congolais akufa susu liwa kokolo te kokolo akufa pamba Congolais akufa susu liwa na te siko yo eroye en tant que un diaspora nini omoni ya malamu awa balobi eza continuité lukuta mboko échanger Jomi Dongala aza libanda bakoselaki makambo nani Francis Kalombo akosela monta bakanga Jomi Dongala 10 ans de prison ye Francis Kalombo aza kozobana mike na mboko yo te mais amoni kaka akoyi moninga 10 ans de prison oh akabakangi na barabasi lukuta lelo Jomi Dongala aza libanda bakanga maison Schengen na pouvoir akara to fongoli maison Schengen na coalition to fongoli yango mais masakolo bakanga yango mais soki Félix aza président ya pakoti ya protocole ndenge bazoloba maison Schengen non formateur mais babibi no bolingi critique te non biso toujours na critique ça la critique objective biso na pouvoir la caméra na Tshisekedi mutu moko bakokanga na prison te on te pour nani puisque finga ki Tshisekedi finga na yo na poto baso finga bango wenze yo poto finga bango ozo finga bango ba moyibi ozo finga non bango baso finga na poto ba fingaka
na awu biso na kini biso pe to yawo to kofinga mutu te politique ezali idée na idée na ngai yo bo ina idée na yo mais bango bazo finga to boyi makambo ko finga to lingi makambo ko finga mutu te ozo comprendre to lingi makambo ko finga mutu te ezali démocratie ezali démocratie ezali yo yena position na yo ngai na position na ngai c'est ça la démocratie siko oyo yenango comme idée pour le président de la République pour faire avancer ba idée na ngai eza boye ba considérer congolais oyo asingaki nzambe te abotama congolais abotami congolais po nzambe alingaki asala congolais asingaki te ke na mabele na ye batia coltan batia or sikoyo yo ozouta kuna mundele olie ozwa coltan ozwa or na ozoya obomi d'abord congolais sima ozwi or oke nango baza kodeplace population na biso esili babomi bango pour rien makambo wana esili bakoboma lisusu congolais te likolo mabele na ye yango nde biso toyei kobondela awa congolais asengaki abotama congolais te mpo yo oya na munduki obomi ye ozwi coltan na ye obomi ye ozwi or na ye obomi ye ozwi jamba na ye makambo wana kosalama lisusu na congo te yango nde tozobenga état de droit ekota congolais nyonso akoma na droit na ye na mboka oyo sikoyo yo na part na yo kotala bato nyonso oyo balandaka yo na Kinshasa balobi Bishop Chatumba aza na Kinshasa balakisa biso église na ye ezalaka wapi ngai église yango peuple congolais naza sulu makambo ya église bâtiment te nakende vanda place bongo nateyaka bato mboka oyo problème munene toza nango eza baéglise ozo comprendre pasteur nyonso akomi kosala commerce na agenda akangi ba 4-5 et pourtant tango akala Jésus nourrissait les pauvres. Mais les lots, ce sont des pauvres qui nourrissent les pasteurs. Il faut makamon ici là. Vous comprenez? Pasteur là qui nous court comme ça là. Jésus Christ, à ceux qui connaissent les pauvres, a commis les pauvres balais. Mais aujourd'hui, ce sont les pauvres Congolais qui nourrissent les pasteurs. Il y a un makamon discours à côté awa. Makamon ya pasteur. Pasteur atambour tala mutuka kitoko mais tala bato basala sur ma pasteur batambour kamba kolo tala bato basala église basala ba pauvre pasteur kaka mutu akende ke poto pasteur mutu kaka bane bataka na bekola bien na mabonza ba pauvre ngai na ngisu ki pasteur wana te yango na komi pasteur na barabara na ko banda ko te na barabara pona bana nzambe ko de kufana isusu bo pesa ba offrande bo pesa ba dîme bo pesa action de grâce on ko senga 10 offrandes dans une église batongo basala musala te batongo basala na salaire te batongo basala na assistance sociale te basala na contribution moko à l'état te yo sala ngona poto te yango na boya ki yango na poto j'ai combattu les pasteurs pour na ça yango ni na beti bango chita chima nyana na kisasa pour batika congolais libre et ça que muto comme une église avandi offrande ya pasteur bache offrande ya maman pasteur bache offrande ya mwana pasteur bache offrande ya prophète bache offrande ya église wani za moyibi yango nde dadango Yesu asaki atei alesi ba pauvre lelo ba pauvre kinois ba pauvre congolais des personnes qui sont riches passer on peut passer le mot ça na 10%. Moi je suis béni botar ba mitu konanga mais côté l'église ba to passer le mitu de l'église ba ça combien et ça moyibi mais est-ce que yo bando prêcher nini politique parole de Dieu avec la Bible na ko biso congolais boye congolais fungula misu mutako soteke yende asa na détenteur ya Jésus. Pose au Jésus, il faut que tu passer déjà le couta. Jésus dans ta chambre, Jésus dans ta porte, Jésus dans ta maison, Jésus dans les lieux secrets, tu l'invoques, il arrive. Il est mort aussi pour toi, il est mort pour les pasteurs. Ce n'est pas les pasteurs comme passer à Kinshasa, passer à Congolais, vous ne serez jamais bénis. Yonan. Olango kamasanga. Yonan. On met la lo pipi. Yonan. On met la lo toko. Yonan usakani. Yango makambo wana yesil discours ya nango poni biso ba congolais bango nyonso na révolutionner bango na biso bango makambo poto na poto l'église aka 30 personnes 20 personnes mais awa zoko te l'église 5000 20000 personnes ba vandi l'église ba pauvre c'est parce que bazana onction bazana molimo nzambe bango bateya la parole de Dieu bato pasi na bango c'est dit que ba kende pas nzambe pas seleki nzambe aseli satangai mais à côté kuna on est nzambe aseli seye passer nde akomi nzambe awa na Congo ba passer ba nzambe bazali awo
yango tala bino ba passer na banzambe chatumba ye na kotika susu bino te ba passer na banzambe chatumba ye yo bino so boyebi ngai boyebe déjà que bo changer materia ce qui bo changer materia na bino te d'ici un mois révolution so côté na Kinshasa awa contre bino ba passer tala ni bubu passer okokile bile mukoloni okila ka susu te. Mais yonde mutozali passage obligé ya nzambe. Boyebi te que c'est mon Dieu qui vous a béni. Quel Dieu? Yozana nzambe. Nzambe no komo nani. Yango ne lukuta wana pour cette fois-ci. Lokola alternance politique et salami et ko sambe alternance spirituelle dans et les salama. églises. Et ko salama alternance spirituelle et ko salama na l'église. Puisque comment bakanga batu lundi église batu plus offrande. Mardi église batu plus offrande. Mercredi, église, bah tu peux s'offrande. Jeudi, église, bah tu peux s'offrande. Et puis, ce qu'on a une église, passer la monnaie dimanche, à combien de cana. Toi, tu fuis l'église, hein? Toi, tu fuis l'église. Il préfère que Yosa là. Ce qu'on peut se m'abonzater, passer à contrôler. Toi, tu n'as pas donné, il t'est sali ou pas? Quel évangile? Et pourtant, il y a ce qui a été, à Monique Bazaba pauvre, à Sengi-Bovanda, allez ici, bango. C'est ça, yes. C'est ça l'évangile, tout ça, pour ça. Ton équipe passer la pauvreté, pour comme si tu sois pauvre, il y a comme riche. Ton équipe passer dans l'église, avec ce projet dans les années. Bueno lobeli ka pauvreté bongo esika ba pasteur pe bozo robima pe libanda na nzela basi ya baninga basi ya bandeko makambu. Mais on évite que musana biso ba passer les gens qu'on a la basi bato. Yo évite. Yo moko poza na kati. Ngai moko pe na ça na kati musana biso ba passer qu'on a la basi bato. C'est connu, qui ne connaît pas? Tout le monde connaît. Alors c'est pour dire que pasteur wana ko banda lelo makambu wana esili. Chatumba se aye awa. Na ibi bino yo na kombo. Soki na yokipu caméra ekitinga moko na ye. Ngai bi passer na bino soki église et ko ça incapable de suspendre ye. Ngai moko na population di banda, tu ko suspendre passer na bino. Loko alternance et politique, il faut alternance spirituelle de saleba. Ba passer besoin na mulongo, ba lukanzamba solo. Soki nzamba mutatinda kiyo, o salela ye. Banda ko compter sur Dieu et non sur la pauvre population. Aujourd'hui, on peut se dire que Tozali sous na posa ya opposition na kati ya pouvoir actuel. Mais ce qui démocratie veut dire l'opposition il faut ezala, pouvoir il faut ezala. Ce qui opposition ezala mboka te, ezala démocratie te. Démocratie il faut opposition ezala. Awa nazo senga ba opposant. Ba opposant ba tikeli na poto. Ozo benga miyibi. Ah ba ya poto ba ba miyibi. Ba na poto. Boyebi sangai ko banda Paris place ngana uti. Ba mboka nyonso wana. Bato ba finga ba président awa. Ko bananga mo tant est-ce que tu ça ba opposant? Yo po finga. Na finga ngai na finga na kotsa bango na mulangi. Kende kaka na internet betika chatumba. Okumona ninga zo cha nazo cha bango na mulangi na kangi na boki na oseya. Na cha bango na mulangi na boki na kwini. Puisque bazaba mihibi. Babomi mboka. Mboka o depuis Kasafu bo kenda. Basala kanzela tale le tourbi bazo sala quand même nzela. Na Kabila pasali banzela. Asala nzela ni. Boulevard du 30 juin Ozobenga. Oui, boulevard na bandeko poto. Champs-Élysées. Na moni boulevard oyo, eza lokola cimetière. Tala ata na poto place mon côté, nzela ya munini ko izala kate. Yakana. Banda boulevard oyo yakana depuis Kasavubu. Bango bayibi kaka batiela ba poche. Partenaire na bino. Non, eza partenaire biso baza ba miyibi. Il yango vone to suspendre pas Sénat to sona pour na muyibi. Yo subino mutozo linga ya le peuple. Ye moko po sur place a foutu la bonne mbongo. Le peuple. Mais c'est un partenaire au lobanga le contraire té. Un partenaire muyibi. Partenaire muyibi. To ko surveiller bango. To ko surveiller bino. Bino ba to so na parlement. Sénat oyo. D'abord ba kisi des gens salaire na bino. Salaire na bino ekiti. Ça ekokita. Poto mona bokende kovanda kuna na parlement bodiaka bambongo population si mo bolobelaka population te boko si bango bo voter ngai tango na kuma na parlement kuna kolobelo akutuna Zakaria akende kuna asiki na film na ko bete film Zakaria 75 ans abete film nane film e betaye akikuda asufi kwa tena mukongo mais akoseki peuple oyo bo voter ngai na kolobelo bino kuna akota kuna akomi ko fika bango ba pauvre akomi ko tambo na mutuka abete bango mai amati se vite Abiba pauvre, makamon ici na Congo. Yango biso boko toye. O bunda yo pe na 5 ans po comme député. De ngai na bunda za le serviteur du peuple. Ba komona nga na wenze tous les marchés ba komona ngai chaque jour na wenze na za na pousse.
Est-ce que on est Moussala député? Ah, Moussala a Moga, tu es Limboga d'Abisso. Puisque la scène on a poto, et pas Bamundel. Après, c'est la merci. Pourquoi la scène on a Moga? Après ça, on a yé, bon signal. Après, c'est rien. Ah, ouais, mais vous n'avez pas le pain, Namboga d'Abisso, Nakumba Poussou. Na cinquantaine, ma c'est ça, les sous-soutés. Néo, on a des gens qui ont 50 ans, on est en 51 ans. On peut s'en aller à 30 ans. Et puis, on a ça qui boxe. Nakima Mamou chaque tongo. On peut s'en aller. Bishop Chatumba, vraiment, les Congolais ont des sengo ya romo na yo kokoma, mais les gars qui ont des sengo mingi soko ya ki au moins accompagner la bande ko na yo, ça dit oh égoïsme. Sur un moment de mbatable ça c'est mananga zoya. Papi gene to de la vie azoya. Parce que yo za na mwanzela. Te na puni batute, na lancer appel na diaspora. Soki bomuni kaka mutu wa diaspora. Azo bokene ki ça c'était bozo kanga batu. Abomo batu. Ateka lupango wa tata na mama akosa bango que soki na kena poto na kosomba bilo mapango depuis akoma na poto a changer téléphone siko aza ko banga azonga loko na zobo ya kozonga azoko tseba na poto intoxication bokende kisasa te Tshisekedi Kaleva azokanga Kaleva balongoli Kaleva comme chômeur oh peut pas remplacer babi continuité non oh ya ba remplacer akosana kutu te oh soka sakani azoka peuple congolais to koteli na bureau soki kaka na sadio soki kaka sakani na peuple congolais ti na bureau ya eliko lo bakende ngo ya ozonga suste ngai na ye bandeko na kosoka su na poto te na bana poto chatumba ko suste kisasa selenge na poto na kotoka boye te anjambe pona toka boye fona ke hôpital batu binga kisu pona toka mais awo na zotoka na moya nzambe elenge za na mboko yelengi mboko za delengi mboko za delengi mboko za delengi bandeko na ngai mitu na miluku na ezo pasana na malili mais awo malili moya nzambe vitamine C elengi akosakana te tade reso toka elengi oyo na poto kotoka te na poto puno toka bakotu banga bakisi na komena ba comprimer potoka mais autala moya nzambe elengi za boko oyo anjambe merci Fachi merci Kamere merci Fachi merci Kamere Kabila pema na yo papa osali 18 ans pema boko na bangombe na ino kimia a pema te ozana bino parce que bozali na ina kata coalition mais ya pemi déjà to pemi j'ai déjà coalition c'est pas mais ya pemi to communauté auza era Fachi vite omuningi lu bitogani na sade ko Tshisekedi ko tiboye po 1-0. Ah! N'est pas ça, j'ai vite. La Bible, bateau, ça a la chance. Vous savez qui est sur place? Non, c'est qui la sade. Na bateau, ma qui pousse qu'il fallait. Na côté na sade, na mouni les gens, na sade, pas la biso. Na zo ganga. Ah! Bon, poto. Ambiance, vous sont en côté. Na sade, katasa. Ton côté, peut na sade, ton gagné. 1-0. Pas! Qualifié. Ton so, y a la coupe. Coupe. Ton so, là. Oyoka kinini, kuna tongba oyemba. Mouni beso yemba. Bateau, mouni Tshisekedi. Bayebi coach. Vital Kamere coach. Bayembeli. Bakomitanga fayulu banyati puisque akeko te na groupe ba mi baza na poto tala bana poto boteka fayulu ba tutulinga ka soldat du peuple biso azongela biso awa aya ko sala opposition. Merci beaucoup Chatumba tokomi na suka et na ebite nini roki koloba na balandi nyonso o ya ma mission TV to pe bandeko na o ya diaspora o bazali kolonda mais ba musicien de bazo senga bino abozo koma ba kombo ezali sute na aner bo fongolela bango ba beta ba concert soko bino muto zo temba concert na poto aza muto abuma ba to Afrique bana poto na so bino elembo botala ba combattant so ba ataka bilamba tenue militaire baza bato babuma ba to ba ex-phase des mauvaises mémoires ba ex kadogo ba ex garde civile babuma bato bakima na poto tozo ze bino awa bozana dossier to na état de droit moi na Congo ya solo congolais à côté de me congolais te ba kosa biso trop poto za la diviser tant ya division ici to komini omoni ba chanter za diawa ezo sama na chinois te ezo sama na ingénieur congolais atang na IBTP mais tala ba travaux no ezoken mais soki za chinois misade ko sala 6 mois au lieu de 100 jours ya ngomoni tango to zikaka ingénieur congolais côté na barabara tala barabara ni ezokende rapide osokobla ba ingénieur bo sala poto bokite déjà misade za kotoyo bon sala tokomi na suka likambo nini tokoki ko retenir na mokolo ya lelo kopesa ba congolais sengo tala taninga ba congolais ba turenga elingi na poto ko zongote elingi boy na muni bilongi ya bande kuna ngaboy okumuna ngwapi tala congolais elingi basi kitoko bibali kitoko elingi tala ba congolais bobete na maboko na bino bobete maboko congolais bete maboko tala maboko yo okuzonga na poto te elingi yo na kuzonga elengi oyo jambe bokita kotoyo muvai za kotoyo nde
Merci beaucoup. C'était Bishop Tchatumba Bundi Napoto, l'un des combattants sur place. Il y a commis à l'aéroport et si vous avez une liste, la liste est bungi. Liste bungi. Kade vakinango. Kade vakina liste na akinango. Kade vakinango. Donc c'est-à-dire batonyo sobaya baboke chubaya. J'étais fungwami. To funguli nzela. Tala, to panzije. J'ai to panzango. Ah jambe. Si il faut ba combattre baya oyo yebi pena ba combattre ba kombo na bango ikosa. Non non, nakotanga komo mutute. Atina kinga na potoni akotanga komo. Nakotanga komo mutute. Na fula mutu. Liboso bakino bavandi boye. Natanga komo mutu moko boye. Azodi ambala na itozo. Azago mena lupipi. Natanga komo nakotanga komo mutute. Basa bandeko no ba combattre. Jamais. Ndeko na ngai yeyo. Bandeko na nga bango yo. Bo bundi na bango elongo bo bandeko marcher ensemble so bo pesi. Bandeko na nga bango yo. Baoy na ye to participer na bango na kotonga mboka de nouveau faut totonga mboka oyo. Message ni oko lancé na président de la République Azola d'ailleurs. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Tala, nous peuple congolais, nous t'avons choisi. Nous avons voulu que tu deviennes notre chef. Nous t'avons associé un directeur de cabinet intelligent, puissant, qui a l'expertise. Nous voulons que ce pays se transforme. Nous voulons que le peuple congolais mange 3 fois par jour. Nous voulons que le peuple congolais, la rentrée scolaire du mois de septembre prochain, gratuité de la scolarité. Tala, nous voulons que les Congolais, à Beli, à Kina Mama Yemo, à la carte naye, traité gratuitement. Puisqu'il y a un poto, il y a un poto, il y a un médicament. Hôpital gratuit. Les Congolais, un hôpital gratuit. Yoka, nazo lancé appel na yo. Na komi awa, na kuti ba Congolais moko, bakangi bango na casier judiciaire. Azo ça n'est pas chinois. A sengi ba matisere mbongo, ba futa ke 35 000 francs. Chinois kangi sie, ba tie 3 jours en prison. Atiki moi sini na ba ndako. Félix Tshisekedi na fisa kamera. Ngai Tchatumba, na kotournaka na bakasho. Soki na kutika Congolais. Oyo ba tie na kasho par chinois. Par indien, par japonais, pour na badouane ya mboka oyo, na koyebi sa ba Congolais to sala révolution. Tala, Fati yokangai. Yo na ndako no sana nzala te. Mais Congolais azana nzala. Congolais akende classe te. Congolais azoko kobala te. Congolais akumikaka apesa zemi kaka po bota. Ezalaka sustre kobandelelo abu ya. Yango ne to vote bino. Soki bo sali yango te 2023 Tshisekedi komeka tate. Kaneri komeka tate. Soki to lete. Soki to kino hôpital bazo futisa biso. Soki transport ezaka relevé. Ndako tozoko kolala te 2023 bonya tate. Nako wana kokuta na Congolais tous les jours. Tolingi Congolais ba commissionnaire ba matisa bandako ba 10 mois. Yo bozaka na sadete tolingi makambo nyonso sila. Congolais bozana kimia Tchatumba na mino sa ye. Bokomuna nga partout. Bokanga ka komwana. Komuna nga nani? Tchatumba. Komuna nga nani? Tchatumba. Komuna nga nani? Tchatumba. 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 Et voilà, c'était Tchatumba, l'un de diaspora au Akitaki na Congo. Alobi a osé, a meka un peu circuler. Le lot de une émission publique, on a vu la réaction du public à Wabakinois, Balobi Baponi et alors Makambo Nyo se tient la caméra. J'espère que. Saluer petit nanga kotiawa. Petit Martin Mufundu. Petit nanga propre. Bobete Martin Mufundu mboko. Wana staff nanga ya kisasa. Naza kopesa Robert Matondo, Roger Matondo na kati ya Paris. Tala, yako fungola misala o Roger. Baza ba entrepreneur ya soro na kati ya Mikili. Roger Matondo,
guerrier Amonsi Yaka Samagura Yako sala dojo na munene olakisa ba congolais ba kinois kachi na box na judo chura mboma bokita na mboka oyo misade ezali awa toza na posa expertise na bino bokita awa nzamba pamboli bino kanga milimo ya ba diaspora oyo bazoko tala nakangi milimo nyonso ya ba diaspora ba oyo baza na posa Kongo ebonga te na bwaki yango na maya kamba. Wow. Merci, c'était Tchatumba, Alobi, Bolandier et ma mission TV le yaki na terrain. Nenge to sarabino ma mission ezali liso na bino esika information ezali lito inabino ko traiter pourquoi pas makolo na bino ko kita en temps réel esika information ezali to kita ki lelo na terrain na chantier et o ezali ko sala mana 100 jours alors tozo ki pe Tchatumba Alobi boyoki ye bolingaka ye mingi alors j'attends vos réactions. On se retrouve prochainement. Merci à Steve Ekonde derrière la caméra, les soldats de ma mission TV. Merci aussi à tous les abonnés de cette chaîne d'information. Restez fidèles, continuez de vous abonner. On va se retrouver prochainement pour un nouveau numéro. À la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.